la musique. Maman si c'est tout. Mais on peut attaquer maman si en dehors de la musique, tétoyer. Le coup ma bé. On peut attaquer Kofina maman si en dehors de la musique, toyer. Voilà ma condition dans le piabino. Oyo bako, maman dans le balabino, dit de mal à papa sous les millionnaires congolais à Yebi, Gloco cosmétique. Ma Nixon boutique, charge un mot comme pas au Bayebi. Baya Brino Lubika, Baya Williams. Eh, Bakalipe côté ma bangande likambo. Botana Congo ya fali na musique. Bisobet otana kaya Kofi, na ya Ferry, na ya héritier, na ya Inospi. Comme ça, tout le temps, la banane va mal à l'aise. Deuxième point, il y a parenthèse. Parenthèse, il y a point, Tanga Congo ya Kofi, tu peux son privilège. Tanga Congo ya Ferry, tu peux son privilège. Tanga Congo ya Mamasi, Tanga Congo ya héritier, Tanga Congo ya Inos. Mais la musique, bosu qui s'en la musique. So bo bimi en dehors ya musique, elle était bolali. Bo yebi na yakati, na équipe nanga. De la pied no ba condition wana, c'est to longwe wana to monta la sikoyo. Niki Menga Barcelone femme légitime, mama bana. Donc ce bo yé na Congo ya Niki boyo kaka Congo kaya ata boteka Niki bonjour toyé. To Bandego. Orchestre et musicien, mon nene de quoi fallait pour pas. Ils ont déjà entreprise. Ils ont déjà entreprise. Tango mutulokola edi badia tazali koko ma lettre. Et sengeli lettre wana ezala na signature. Na benda na mo téléphone nga muke. Et sengeli lettre wana ezala na nini na komba eza ebele koleka. Bo imagina kite que non makambo koma na niveau to koma na o répéter le koyo. Alors lettre o bosali eza lettre o esalemi na ba norme te. Na étudiant o tibo moni na yo sala analyse selon lettre oyo elingi koloba que non eza faux eza ya lokuta. Alors bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission Nabisto, Micro de Star. Tolobelagnos au Micro de Star. Et l'ongona Jika Dada wa Taifa, la mère des nations. La yaya des nations. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Ça dépend. Na air oyo, boko landa biso, bipa ignon so bozali. En tout cas, na pesibino, merci. Et puis, tikete nzambalola apambola bino. Balobi ete to sepelara na ba moma ya esengo na ba moma ya pasi to sera toujours ya koseka ya kosepela. Merci beaucoup, sans oublier bato bazalara wana ponanga ba soutenanga de près ou de loin. Je vous dis merci, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Grâce ya amour na bino, grâce ya fidélité na bino, ya ngondenga nazo continuer toujours. Boana ezaba étoile nanga Jika TV News. Mais tout ça la ndenge to yokanaki. Tolobaki janvier et aussi la teso tobeti dikate. Hein? Opération partagée tina banzungu. Opération partagée tina balutu. Hein? Ba étoile. To partagé te. Merci beaucoup. Bobengelanga ba vrai ya mamasi. Bobengelanga ba kofiette. Bobengelanga ba moure ya bonne musique. Bobengelanga bato balingaka dada wa taifa ka selon denga lobaka. Afinga raté quoi. Mais alobaka poser kitoko tranquille makambo zokota na matoi. Ba oya koyoka bazoyoka. Bamusu bazolo bate to finga te. Bamusu bazolo bate ko finga yela bisote.
na banda bongo te sans kopesa mbote na boss de boss FT bipa yo zali topesi yo bambote na yo papa Joseph Magloire topesi yo bambote na yo JDK mon pa oso dans poto mibeko mokonzi topesi yo mbote Nadia GB la femme selon Jésus-Christ topesi yo bambote Maria Kitoko ya bakitoko mon bébé mwasi ndenjota ba charme ya basha wana baza ba combattante ya mama si yaya omeki bana yo kiningu ils sont où par terre la mère des garçons ba elombe na ndenga coulisse bozwa ya bino tout le vrai tout ya mama si ingeta na bino ba oba yebani na ba oba yebani te topesi bino mbote bakalino ko international topesi pe bambote bipa yozali musala kitoko olobi oya koya tosali nini na mafinga te mena kozongisa mutu na place na ye merci beaucoup tokoti penza lelo tosala nanu analyse bandeko toza bazoba te kande na lobaka na bongisa mwa suki bandeko ezala bien ko bongisa pe suki sala bien bandeko toza bazoba te omoni na internet oyo na lobaka ke tosara mayele mingi bafano bo manipilaka bo mona bango lokola mitendo bazoba te bazala vraiment mayele bo moni depuis likambo ya lettre ya Edi Badiata ebimaki est-ce que bo moni jika saleli yango analyse te bandeko nalingaki na zwa temps bien sûr nalinga na zwa temps na observer na tala nanu lettre yango eza ndenge nini lettre yango ekomami ndenge nini lettre yango ekomami na circonstance nini nalobi bien lettre yango ezali vrai to ezali fakwa news lettre ekosa toleka na ndenga bien to ezali vrai lettre le roi nazali jika esika mayele efandi pe bwanya nalobaki te boloba na bino bosala sala no mama kelele na étudier na lettre na ndenge nanga na étudier lettre na comprendre bandeko biso nyonso touti komona guerre ezalaki na internet bitumba ya nzoko Kofi toiti tomoni na Tantine Mayon de bain. Tellement tozo luka baise jusqu'à ce que Tantine Mayon de bain aye ko sale la biso live. Moi ba parti moko boye ya ba coulisse pe bimi na kati ya Mayon de bain. Après Tantine Mayon de bain koleka. To komi komona chaque page attaché de presse ya Mese Kingandi. Attaché de presse ya Mese Kingandi. Wana penza baza ko tia Tantine Mayon. Ba komi penza attaché de presse ya Mese Kingandi. Bandeko, j'ai beaucoup de respect na ngambu ya Fally Ipupa. Naza fanatique ya Fally te, mais naza na respect na ye. Pourquoi na lobi boye? Ezali muto azali ko sala honneur ya mboka na biso. Fally Inosbi, Koffi Olomide légende na niveau ya bendele ya libanda bazali ko tombola. Na bandeko na biso nyonso ba musicien. Lelo koyoka Congo ya Ferry, okoyoka Congo ya Fabrigaz, okoyoka Congo ya Inosbi, okoyoka Congo ya légende de Koffi Olomide, okoyoka Congo ya Fally Ipupa. Nanga mwana nazana respect. Mais lorsqu'on musicien le roi Fally Ipupa, afandi siko na baninga na ye. Notification. Siko ba wesh. Aigle. C'est au attaché de presse. Batali boy. Maillot de bain. Moi côté kibo moi si, moi parti moko etikali libanda. Siko imaginez quelle honte. Et ça honte c'était parce que jusqu'à ce que tu commis à niveau ya maillot de bain, vous avez laissé maillot de bain à comme à niveau ya maillot de bain.
Soki botelemelaki maillot de bain tango bandi makambu na ye maillot de bain lingaki akoma place wa comité. Maillot de bain komi place wa komi parce que botikaki ye a continuer ami bengi elombe ami bengi et soukisa et voilà eko salelo moko boya lobite pona soukisa bango nde baloba nazana makwanza nazola tela bango maillot de bain ba parti na nga nyonso ba mona yango siko tango zo sala boye ozali ko représenter image ya musicien moko boye basuka ki wana te guerre ezalaki bozo ya kofinga mopao bozo ya koloba boye bakombo nyonso bopesaki mopao bato bandimaki natuni na guerre wana mama si akotelaki wapi déclaration ya mama si à travers Messier son mari yango nde salaki bino motema passe yango nde salaki bino motema dugu yango ekokaki te parce que nzembo wana eza na maloba moko bandeko ayayaya nga nayebi te jour mosusu mpenza na kokomela yango mpenza père à bapeti nakomela yango mpenza père à bapeti parce que eza jeté déclaration mama si asali pas Koffi Olomide mama imaginez Koffi Olomide 50 ans de carrière ayembela na yeka batu ayembela na ba momi ayembela na batu mais ba eko embele chamoko boye na 9 jours 1 million de vies posez tranquille skonzembo wana yeko belisa batu maboma tonto tati le 24 février za musika te na bosani yo te tokoya na yo lelo tozo sala analyse ya lettre ko saleka to sala pena analyse ya lettre ko saleka bokoti si mama si na rando etali yete mama si abandi kofingama ya mama si la musigero balobaka keno guerre ba poutiniste makambo mosusu ebombana kesali nini ebimi batali soki to continue boye to risque to bambana kidibi pia ya ba binom so za otanga te tena na oloba boye batunyo so ba yebiango ba image mobo ya bana mobo ba bombana quelque part comme bima nango biloko moko boye très dangereux ba terrain moko boye mystico et comme Obima. Comment se fait que kaka tango te commis na ba terrain wana très dangereux ba golo pe ba lobi biso toya osimbi Koffi osimbi biso musicien tout osimbi biso makambo ko Obima makambo ko kende mabe tola muka et dit badiata bambeli biso lettre na mire to ça l'étudier lettre bandego orchestre et musicien munene de quoi fali pour pas ils ont déjà entreprise ils ont déjà entreprise tango mutu lokola edi badia tazali kokoma lettre et sengeli lettre wana ezala na signature na benda na mo téléphone nga muke et sengeli lettre wana ezala na nini na signature eza malamu mingi pe koleka très important eza vraiment très important to monika directeur na suka de to monika directeur na suka to mona biso te loro moko te o eza pena lettre kosa leka pour faire quoi pour nous calmer. Comment depuis longtemps Tobando landa ba live batunyo so bako bima mais Jaël ako bima jamais batunyo so bako bima mais lelo ça m'étonne bolo bakeno Jaël atikala jamais ko faire partie na elle victime té ça m'étonne Jaël atikala jamais ko faire partie na elle Jaël abandi ma finga kala
na compte ya F victime. Mais lelo ça m'étonne. Bozo lo bakeno Jaël a tikala jamais qu'on faire partir na F victime. Jamais. Na lobby hein. Mais Jaël mutocho bimsanzembo awa ya ba warrior. Bo saleli pe ba marketing, bo saleli pe ba live. Ba warrior nyonso bo kende kotala nzembo a Jaël. Na kosi na rosité, eza vérité. Parce que ngana koko satin bandeko. Lettre eza kosa le kakende. Bon temporiser parce que to komo kota na ba palais. To komo risquer to bimisa biloko yo, lelo yo ko isabiso ki diba. Alors mutu na mutati kala na kwe na ye, mutu na mutabo mana na kwe na ye. Déjà tango tolobi ke no to tindi mutu te, mutu nyoso azoleka, azoleba la kombo na ye. Cela veut dire que sobo kangi ye est allié. Maintenant se poser question. Nandenga bien. Depuis batouana babanda ko finga. Récompense na bango na bo pesi bango, bo mimi bango na poto. Yami bale ba komi na poto ba fingi lisusu koleka. Mais tango komi siko na tan ya ko bimisa, ba secret moko plus profond que ça. Bolobi teke botikate. Non non. Comme moi là. Dis-moi. Bo sali bémission, bo sali ba live pour insulter Mamasi. Bo mona kite ke bino moko bo mi bambi na kata libulu parce que Mamasi n'a jamais insulté quelqu'un. Mamasi n'a jamais répondu quelqu'un à part Maneke. Et personne la ngondenge nini sagement. Est-ce que Guerwana, il fallait qu'il combo Mamasi kota te. Combo ya Mamasi koti pona kanda ya déclaration d'amour. Confie mon amour. Donc place wana kaka ne mote wana bino beti kim kik kik boko kite. Nzembo wana penza e sali bino ba chia. Mando bois qui l'a moi extrême ke pour YouTube a bloqué ngate. Mkeka. Donc pour ba mone zembo wana ndel la musi makambu. Bato ba bomba na kulisi balobi kende. Mais tango F victime a sali lettre yo. Ba envoyer. Ba tindi ba code. Ba tindi ba bilamba. Babombi batu na bandako. Bolobi te ke no kende biso tozawa so ba funjo biso mo to hotel te balobi te. Balobi te. Fallait baloba. Fallait ba continuer kotinda. Yango na loba boye. Omoni muto atinda kayo osala mabe. Muto ana linga kayo te. Muto atinda kayo osala mabe, muto ana linga kayo te. Ça c'est la vérité. Mutu atinda kayo salama be mutu wana linga kayote ngana lobaka au nom de notre Dieu mama na ngana sama bele ona otika la obosa na rate tiju zambalo la obenganga à aucun jour mutu mokila ko benganga apesa nga mitindo na salele loko même jeune leader sokeza ya mabena osalate. Même jeune leader, je dis bien, même jeune leader, ce que j'ai ma bien en salati. À aucun jour, moutomo qui la benganga ke na fouti yote. Non, mission nanga, ezana sala musala nanga. Ah oui, na sala musala nanga. Pour nous on sabino na place. Bato batinda rabino bo finga. Déjà tango ba moni makambo komo kende plus loin échappé bango do ba plaro ba salaki ba bezo ba bongisaki et limwe bango na maboko ba moni ke noto komo kende musika to risquer to sieta to risquer to bunga balobi nini te photo bo mango mo sali bez ye moko bomi bez na ye
créateur de base ye moko bomi base na ye ce que fallait bon ma base ngo propre akeko ça la lettre mo boya lokuta te eza lokuta eza nango bientôt beteli bino maboko parce que trop c'est trop mais c'était faux c'était faux c'était faux c'est là où je dis Edi Badiata il faut apprendre mingi apprendre vraiment mingi kaskolika tolandana nous noko bakali ya bakalos tolanda ina nu bongo tukoya kuzunga bolanda nanu nazo chile bino kaka bolanda yetu ngoto la musique lokolo ba nzema mama si ana na nzema mutu bo seka polémique c'est tout mais on ko attaquer mama si en dehors ya musique tetoye telo lokuta mabe on ko ya ko attaquer kofina mama si en dehors ya mama musique toye wana ba condition na opia bino oyo ako mambo na oloba na bino tido mbala papa Zouzou le millionnaire congolais ayebi gloko cosmétique ba Nixon boutique charge mboka mpao bayebi baya brino lubika baya bakali pe kote mabanga nde likambo botanga kongo ya fali na musique biso beto otanga ka ya Kofi na ya Ferry na ya Héritier na ya Inosbi comme ça totala banani baza mal à l'aise. Deuxième point boswana sko parenthèse nango parenthèse ya point wana tanga no kongo ya Kofi to peso privilège tanga kongo ya Ferry to peso privilège tanga kongo ya Mamasi tanga kongo ya Héritier tanga kongo ya Inos mais na musique bosuki sango na musique soko bimi en dehors ya musique te bolali boyebi nde na yakati na équipe nanga de la pied bino ba condition wana seto longwe wana to motala sikoyo Niki Menga Barcelone femme légitime mama bana donc ce moyen na Congo ya Niki boyo na Congo kaya ata boteka Niki bonjour toye bravo no kwa bana bravo no kwa bana no ko bakali no ko eza ya obeba otangika kombo inosa toye condition bapesi yango wana otangika kombo Héritier toye na privé na musique te parce que toyebi ke no polémique ya musique e banda nango kala do bakali ingeta na yo umela libela na musique ko polémique esalemaka na musique elo te asala musique mo makelele elo te ane openza melo côté yaya wana normal musique ekenda na polémique mais okotika na vie privée toyi guerre ngogu guerre ngogu ba condition ngogu tika na seka bandeko ba ko seka mususu o ba ba ko seka sekisaka tika na seka nao yaya otangira Mamasi la reine de tous les temps femme légitime de monsieur Kofi Olomide légende na mboko yaya toye Moso asilisa tembe ya batutu grand prêtre mère na casquette na ye toye la femme de quelqu'un toye yaya moi c'est makasi et ça là bien wana Jona yo wa vraiment na Jona yo webi que non je suis la femme de quelqu'un et ça là bien makasi yaya mais et ça là bien te yo moi simoko ozata na ba combien yaya eza nango bien te yaya mais si tu sais que non nazana yanga ça là bien et ça là moi ba jar quoi moi ba respect moi ba nini donc kitoko makasi yaya omoni lettre ya faka bosali toyebi na biso pourquoi parce que to sali banalise totali niveau makambo ekendela ki yaya ba rando eleka mais rando yo leka oyo ndeko na biso mayo débat bimisaki donc mayo débat kanisaki que non yenda za char de combat ayebite ke ba char de combat za tamba ebisaka bino ke non ba fan na Kofi Olomide na ndenga bientôt benga bango ba ancien sayo
Omoni bato bateka na kala. Comprenez mon émotion. Mouto penda kala teka. Ba vétéran. Do ba kota penza poto na. Nde ba fana Koffi Olomide. Batu mabe ya. Baloba te. Baloba te. Komba eza ebele koleka. Bo imagina kite ke non makambo ko koma na niveau to koma na o répéter le koyo. Alors lettre o bosali eza lettre o esalemi na ba norme te. Na étudiant o tibo moni na yo sala analyse selon lettre oyo elingi koloba ke non eza faux eza ya lokuta. Alors boye ba ke na musique combat penza ya kibombande zalaka. Wana mto pekisa ngwaza te. E banda lelo te banda depuis fondateur ya musique ya mboka na biso Luambo Makiati. Na bato babanda liboso na ye. Bambwakela na musique ezala. Depuis Jibem pia na bato basala polémique koleka bango bazate. Mais tout monde a une époque na bango batu kofinga bama bapa bazate. E banda ki kala. Mais bapa bama ezala ete. Mutu monta olobake polémique eleka ya Jibem na wera son awa na musique ezate. Mais boyoka ba mama, ba papa, bana, koko, nte. Ba kombo kutu ya ba musicien e ba kombo ya bana na bango. To komo mona yango ka sikoyo. Kala to banda ko mona ngote. Kala to banda ki ko mona yango te. Kaka sikonde to komo mona ngo. Alors, ce qui est très important, c'est que bo sala débat na musique, mais bo simba vie privée ba musicien te. Nandenga respect. Est-ce qu'un jour bosi boyoka nga na ye na fandi natangi ata kombo ya Nana Ketchup? Jamais. Au contraire, ceux qui natangi Nana Ketchup nazaka pona féliciter ye. Nandenga bien bosi boyoka nga natangi kombo ya musicien moko boye nandenga vie privée na bandiko kechete. Oh, bokomi ya boye. Boye, babiloko mususu na oko kata kotanga ngote. Bozalaka na bana to bozala na bana te. Il était temps bosala ba lettre wana. To yebi na biso keza ya faux. Parce que bo se sentaki ke no bolumbu na bino moko, ba piège na bino moko e bimi libanda. Alors, botika musique et kene na ndenga musique. Bo épargner vie privée. Ya ba musicien na bino. Parce que bo yeba ke no tango bo yeko simba vie. Il y a innocent na ndenga privé. Et na bato ba ko bimisa pe ba vie privée na bino na ndenga privé. Tant boyo bimisa vie ya héritier privé na ye na ndenga ya haine, yeba keza na bato ba bimisa pe ba vie na bino na ndenga haine. Tant boyo bimisa vie ya Koffi Olomide na ndenga haine, yeba keza na bato pe ba ko bimisa ba vie na bino na ndenga haine. Na yebisa bino lelo kinuma ya Koffi Olomide boko betela ngo tangwa te. Star nyonso kolongola mutu te andumba. So ndimi ke ngane na zaboye na ndimi star ya zala munene accepter ça. Accepter ça. Papa Lutumba Kutu. Musicien ya sérieux. Azala na basi combien? Dossier na ye na mwasi na soki ya mibale soki ya misato e ucho sila na leta ka awa kalate tango bana ne bateki ndako metela vie wana ndenga zalaki responsable. Oh ya Koffi nde bolingi bo memango likolo bo tombola ngolo kwa soki eloko ninte. Polygamie eza mabe. Quand tu aimes ta femme, quand il y a l'amour otikala na ye batelenga na tamsu po anini po basi pa ba musicien belé bazala moins sérieuse bazara moins sérieuse babima ka trop on a pensé que non moi c'est un musicien a obima na musicien ya mobali na ye ozo sentir ngo bazé belé so vérifier na manda ko ba musicien belé bana musupe bazawana baza ya ba père na bangote. Eza ba réalité belé. Pourquoi amiche na mutoza mo sesta akosa nyonso akosala buzo bezolata ba makamnyo sezolata.
alors botala o star azo servir bino so bolingo kota na bakaleson ba star eza passe to yebi ke lettre eza ya foi quoi to accepter yango mais bon respecter ba musicien na zongeli place bakali ya lobby boye yaya toya na ndenga mabete neti jika na ndenga mabete toya ka tout droit bomoni kande tokende na bino totandi bino kabo osimbi masi toye kaka yaya c'est tout masinde bitumba nanga sindi le cœur mon combat sindi le cœur mon combat sindi yaya toye mabe merci beaucoup les vrais de mama si à monde entier bon comprendre que les trop to monaki ezapo manduki ya makas Satan de azalaki déjà sur le terrain ba européen batali balobi te to kufa il faut to bimiselo mo boy omoni nenge ce pays alobaki ke no ache mandat international contre Poutine ka yemo mtolongola yango yemo ce pays mkasala yango me yemo mtalongola yango contre Poutine mtalobaki na eteke longola o sali mandat international mutu bo sali mandat international azotambola yango ne to monde na eloko yaya bino moko bo sali base na bino moko bolongola yango cela veut dire libulu bo timbolaki pona kofina mamasi bino moko bokoti na kati merci na ba mampinga tout ya mamasi na monde entier merci beaucoup na noko bakali musala kitoko yaya otokolo bayango wana mafinga ezalaka te encadrement kitoko nyonso ezoleka kitoko makasi yaya wana problème ya bakentos enyokola nzoto yaya wana problème ya batache wana problème ya bakentos kobanda na makolo kobanda na maboko enyokoli yo wana ba problème ya batampo ozala libanda ya mboka ozala awa so lande mission na biso otala ba photo to ochela yo contacter biso wana eza bandeko ba contacter Jika alors contacter biso au témoigner on n'a rien à dire quel que soit pays oyoza et comme la yo ozana problème tolobi bien kentos boyebi ndenge ba kentos enyokola bato Fabrice man des hommes abonanga zongo bien ebi kena zanga muto apembe me yana batu musupe ba apembe me bana ba kentos zongo penda bien makas na chata manzarate wana problème a kentos yaya okoka bien ko laksa misapina yote parce que kentos enyokola yo contacter biso kana numéro ya Jika contacter biso tindela biso photo na yo ndengoza et puis otindela biso photo na yo ndenge oza la près likolo nango osalela biso témoignage ata elongi ya kobomba na tolakisa yo contacter biso omona ba photo ya bato oyo bazana ba problème. Merci beaucoup Fabrice Mandé na sima ya caméra. Merci les combattants et les combattantes de Mamassi et des Kofiettes. Topesi bino ba merci. Merci ba mourou ya bonne musique. Merci na ba gift ya monde entier. Merci beaucoup na ba tutu oyo balobi ke non na ma finga mais boto bundande na musique. Merci na bino. Merci beaucoup. Nabao balinganga. Tukutani mbalasima. Ciao, ciao. Je vous adore. Bobo sanate ko contacter biso pour na ba problème. Ezala ba tampo yaya. Elongia moi si ezana ba noirte. Yaya, ezala awa se baby contacter biso. Ce n'est pas dibla c'est Jika. Na lobanga na bino soki Jika zolo beloko. Ko néglige ngote parce que na Jika blague le karaté. Na Jika penza blague ezala raté. Ta la place na yo oyo. Ta la ndengeza. Yaya, contactez biso. Yaya, pas kotso na libulu na beauté na yoti. Ato so komi na 50 contactez biso et ça la biso ka kitoko. Merci, je vous aime. Bye bye.